soki ke ozaki ministre osalaki malamu na ministère na yo na cabinet na yo na tous les proches collaborateurs oyo yo vous comprenez ça veut dire olingo komona humiliation o ba humilier kulutu na biso Joël Tade chargé ya communication na ye moko ministre monsieur Tony Kazadi Mwaba vous comprenez ça veut dire nga na banzi malamu ete soki a travaillé comme malamu na ligne de conduite ya tata mokonza école Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mbele balinga batombe na piège ete na kopesa yo ndakisa moko so tali même na ministère ya fonction publique et pas mwana mboka Jean-Pierre Liaou tozongi sa makanisi sima ba ebisa bo démissionner parce que ataki déjà ta nini mokambi ya sika premier ministre au moins que tous les ministres bakenda ko déposer ba démission na bango mais tata wana Liaou eraki ko déposer oya démission au moins que ndenge nini ba fonctionnaire ba banda kolela na bino bandeko balandi ya émission na bino na kati ya tindika télévision émission epesa bino actualité à tout moment oyo esinga les rapports na ko yeba penza na oyo etali actualité politique ya mboka na biso to komi wapi pe tozo kende wapi. Mesdames et messieurs, bonjour lisusu na bandeko balandi ya tindika télévision chaîne bino epesa bino actualité à tout moment. Ngai moi na bino Dorcas bateau la touche de la presse congolaise ya na bino dans un tout moment la présentation et émission de l'eau. Mesdames et messieurs, bien le 13 juin 2024 premièrement ezali mokolo munene oyo wapi ba passation ya remise et reprise et yali ko salima awa na mboka na biso na ba ministère presque nyonso ya mboka na biso. Je veux dire quoi na linga lo baboye ba ministre o ba travailler ki na mandat wuti koleka bango ba singala na bango e bango tokoti siko na ngala ya ba ministre ya sika oyo bazali ko salama donc on a gouvernement o to bengi na kombo ya gouvernement Souminia. Na mesdames et messieurs beaucoup na bilili bino moko lo lenge ni quelques ministères je vais dire eza ciblé eza ministère et enseignement supérieur. Oh wapi Tony Mwaba bandaki ko diriger to remona lo lenga nini bayi ministère baza c'est pile makasi da ba Tony sem penza na sengo ko landisa makono ministre Tony Mwaba a déposé oyaye ezalaki coursus pe article ngona oyo azwa oyo azui plutôt oyo azui ebonga. Mesdames et messieurs, hormis ça to kolobela pile sous investiture oyo wapi esalemaki mokolo le 11 juin 2024 kuna na Assemblée nationale tout le monde ki bongo baimboka bazalaki tellement ebele mais jusque là non to sali banalise nango te mais to sala banalise nango nde mokolo ya lelo na elongo na invité na biso ya mokolo lelo ezali wapi petit béton de l'UDPS oyo ndako singa penza na lo meme nyoso ameka ko poussa na kati ya plateau na biso po ete to sala analyse elongo na yi. Bonjour petit béton de l'UDPS. Bonjour maman journaliste, bonjour pena balandi na biso pe oyo bazuye bako malamu ya kolanda biso na tongo ya lelo ou soit na poko lelo. Merci beaucoup donc kozala na tongo to poko eza vraiment libaku oyo ba yi internet na biso ba boye ba vraiment libaku ki to kolanda biso va yango et proximité que moi na mboka rife qui sont depuis London à landa biso pe na moi na mboka papi keli o azala kawana tout moment pona ko pesa biso ba suggestion to pe ko aider biso na ba commentaire na ye le lengeni to zali ko marcher na kati ya tindika télévision. Petit méthode de l'UDPS le 13 juin 2024 avant de toucher actualité à l'élo tout le bien mingi
investiture ya gouvernement Souminia oyo salimaki mokolo date ya le 11 juin 2024 yo zalaki wana présent oyo sabiso le lenge kani elekanaki pe nini oyo ba imboka bazali kozela comme défi pe enjeu na population ya congolaise ya mboka na biso. Oui, maman journaliste, avant tout Yakobanda, je tiens tout d'abord à souhaiter un joyeux anniversaire au monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Wapi mokolo na lelo ya isengo, wapi mokolo oyo abotamaki mokolo lelo. Donc totombele ba makambo elamo, ba bon réussite na ba mandat na ye, na gouvernement na ye, na peuple congolais nyonso tout mobimba en général. Mbotame elamo na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pona kozongela o etali investiture ya gouvernement ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na la première ministre Judith Suminwa Tuluka tozalaki wana biso nyonso totomoni ete événement na elikanaki kitoko makasi. Mais ya busenga oyo population akozela na gouvernement na ezaki non population ya liboso tout d'abord akoluka kimia na est na ya RDC na biso ya mibale ezape mai ezape lutuliki. Ça veut dire makambo eza ebele batasho eza forte oyo ezosengela keno mama na biso Judith Suminwa Tuluka a relevé défi asala pe oyo mokitani na ye pe asali. Ça veut dire ye aleka pe koleka oyo ndeko na biso Sama Lokonde pe lokola pe azalaki wana asala pe koleka wana et tobanze pe ete na mandat oyo ye oyo en tant que nouveau chef du gouvernement mwana mboka Judith Suminwa totombele te akosala pe mingi koleka mokitani na ye. Merci beaucoup. S'il faut signaler à nos très chers internautes que Madame la Première ministre Judith Suminwa aza mwana mwasi ya liboso selon histoire ya ko diriger to pe ko kamba mboka na biso na poste ya première ministre ya mboka na biso o ezali puis la République démocratique du Congo mingi tozali penza na kati ya capitale na Kinshasa. Et puis bobo sanate c'est depuis mboka o ka le lenge kanyo oto lobana depuis RDC banda Congo lelo toza na République démocratique du Congo. C'est tout la première fois pe bazwa pe poste de responsabilité mo ya munene ba pesa pe maman. Parce que mingi bakanisa que non moi si pona eza kaka alamba na ndako eseli or basi pe baza na compétence wana ya kosala pe kokamba pe mboka na biso de façon que mboka na biso ekende liboso yango na lobaka toujours bayo ba oloba que non moi si akokoka te non il faut totika kindoki il faut topesa mboka na biso chance parce que to moni bayo babongisaka mingi banda kuna biso ou soit elamba ya kitoko c'est toujours ka baswana. Alors, tu peux se faire maman na biso, je dis chance à kumbela pe masolo, atalisa biso pe que non de quoi baspe baza capable ya ko kamba pe mboka na biso. Mama baba santé toza ba premier ministre na mboka oyo ya mibali. Na kotanga kombo batulola ba matata mponyo. Toyebi ekambeli na ya bango. To mona bana mboka lokola ba Adolphe Muzitu. To mona ndenge pe ba kambela pe mboka oyo. Balobite que non pour comme ministre, premier ministre, chef du gouvernement, il faut zaka mobilité. Non. Tout rôle, c'est tout la première fois que mon IP, le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, a eu paix. Mongu ya mobo, ya ko pesa pe bana basi, ya ko valoriser bango. Et l'ingo lobate que non basi baza kaka na kolambela biso non. Et toza sûr que non avec notre premier ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Et puis Masolo pe ekokende liboso. Merci beaucoup pe na pesi sous merci na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi depuis joyeux anniversaire na ye parce que ye azu pe sous apesi ministère moko na moi c'est trop jeune Noëlla Ayengela je sais pas bien comment mais donc na la dame on m'a cassé parce que c'est une femme de prière et j'aime sa façon de se comporter surtout dans la société comme ça. Et on a l'équipe Makolo Baliso le lot ezalaki bongo mokolo munene o ba venu mezali ko salema depuis gouvernement et bimi. Donc le long des remises et reprises tout le monde ba ministère est belé. Bon grand regret et cause de la nini pamba ministère grand regret et cause de la nini par rapport au ministre o ba déjà mboka na biso na mandat o elekanaki o bazo tika ngo lelo
bazo koma ko na ba poste monsieur je vais dire alors grand regret zani pe malobe ko zani pe na ba o bazo faire entrer bazo kota bazo remplacer ba o bazala ki bongo ba je vais dire ba conjointe na bango. Oui madame nga na ko bisouete mutu moko te abotama ministre. Ça veut dire même mandat l'état n'ezala boye saka na ibandi na yango pe na suka na yango. C'est pour vous dire que ceux qui ont zalaki wana au saleli mboka malamu te. C'est le chef de l'État qui a jugé bon que non, yo ozo mérité de commencer soit sani, azongela yo. Et l'ingo lobate que non, soit chef de l'État a nommé yo ministre na poste soit na kolobate que ekomi ya yo. Non, ils a yo te, ils a mandat à l'État. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il faut éviter na ba o bazo kota? Éviter comme quoi? Qu'est-ce qu'il faut éviter par rapport au nini ba o basala ki liboso? Basala ki nini pour que ba o ba koti sika o basala yango te comme remarque oyo sala ki en tant que citoyen congolais. Oui, maman langa nazo ebiso que non durant le gouvernement oyo tokoloba tout que nyonso tout que non ba ministre nyonso tout basali kaka mabete. Vous comprenez? Parce que ce peut tolobi que non nyonso tout bazaki wana tolobi que non basali malam watu okosa ikoza lukuta. Mais soto bandi kolandela mutu na mutu selon tâche de responsabilité na ye est-ce que yo azaya kosa la musala o yaye au comment de l'autre côté il y a un mois avancement moko boye na nini na ye na domaine na ye. Vous comprenez? Mais oyo ba kokota siko sika awa tozo senga bango de façon que basala pe koleka ba oyo bango basanini bazongeli. C'est ça nde souwe na biso. Vous comprenez? Souwe na biso ezate que non okuti pe moninga abandaki pe wana yo pe oye pe na ministère wana obanda pe koboma kobebisa non wana nde tokozana na d'accord te. C'est pour cela biso balobele ya peuple toza wana pona kolandela manyo sotu wana oyo nyonso to akosala abi na ministère na ye ayeba ke biso pe bakongoma toza wana pona ko dénoncer ya mabe et ce ko sali malamu yeba ke to sai to betelo maboko. Vous comprenez? Souhait ya peuple congolais ya lelo ezanini sala malamu mais sala esanini emonana. Vous comprenez? C'est ça notre problème. To boye ba biloko ke non yo zaki wana okomozwa bana na yo o facilité bango na cabinet kuna banini po banda koyiba musolo ya mboka wana ne tozala d'accord te. Et d'ailleurs Dieu merci ndenge pe mutata mokonza ekolo ndenge atchela kibiso IGF mwana mboka Jila Lingele ya ko traquer tous les miyibi. Ozomona même na gouvernement et uti koleka wa omoni musala ya mwana mboka Jila Lingete ndenge a dénoncer ba antivaleur nyonso tu ya mabe wana que soit bango ba kolinga yete mais biso ba kongomani tozo soutenir mwana mboka Jila Lingete de façon que alandela pe ba yo ba kokota oyo. C'est ça notre souhait. Ezate que non okomi ministre banda ozo musolo mboka oyiba otinda bana na poto non. Yeba ke soko meko sa biloko wana okokutana na nzela na yo na mwana mboka Jila Lingete Kei. Merci beaucoup Fati, plutôt petit béton de l'IDPS. Mais avant de continuer l'émission, tout la nana nos vidéos, le lengeni ba agent et ministère d'enseignement, bazali ko se comporter par rapport à Kendeli, ya mwana mboka Tony Mwaba. Nakati plateau oyo wapi toyambi invité munene kombo ya petit béton de l'UDPS. Mais avant tout topesa maloba topesa d'abord merci topé ba grand bonjour ou bonsoir na ba lundi munene ya Tindika télévision. Là je vais directement papi atongo le grand Gilois depuis quelque part on a pesi bambote na mwana mboka Lucas Nate Jésus na mwana mboka tanti zoma sabato ya papa Edo. Tanti zoma sabato ya papa Edo babi une seule fille parmi les hommes. Puis bambote na mwana mboka Claude Lubata depuis London
bambote lisusu na mwana mboka oyo tobengi na kombo ya Polydor Kalema depuis London. Engambi la mana London na bosani ote bienvenue mangani ya batu autrichien deux valeurs pe na bosani ote Charles Mbongo contre Mbongo agence la sorcière pe sa Mbongo na lo même manière na sécurité nyonso donc kuna sans souci otini Mbongo na 12h na 12h1 minute ozana Mbongo na yo donc Charles Mbongo contre Mbongo bambote na yo depuis London petit béton de DPS tomoni ba vidéo ndenge izo kolobela biso pe directement message alors un mot de commentaire sur ma vidéo Otolandi. Oui, mon mboka journaliste la touche d'or na wuti kolobela eloko ke soki ke ozaki ministre osalaki malamu na ministère na yo na cabinet na yo na tous les proches collaborateurs oya yo vous comprenez ça veut dire olingo komona humiliation au ba humilier Kouloutou Nabiso Joël Tade chargé de la communication na ye moko ministre monsieur Tony Kazadi Mwaba. Vous comprenez? Ça veut dire que banzi malamu ete ceux qui travaillent comme malamu na ligne de conduite ya tata mokonza école Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mbele balinga tomber na piège ete. Na kopesa yo ndakisa moko so tali même na ministère ya fonction publique et pas moi namboka Jean-Pierre Liaou. Tous ceux qui sont mécanisme, ils ont démissionné parce que Atchaki déjà Mokambi Asika premier ministre. Au moment que tous les ministres qui ont déposé démission na bango. Mais Tata wana Liaou a déposé il y a démission. Au moment que dernier nini fonctionnaire banda kolela. Vous comprenez? Et les fonctionnaires là plaider pour naïe que non depuis le ministère et la fonction publique mutu a travaillé malamu na esika oyo lokola monsieur Jean-Pierre Liaou exacté ça veut dire au moins que tous les fonctionnaires nyonso na babimaki babetelaki maboko ko betela maboko babetelaki wana c'est parce que azaki kuitoko kolekaba tous les ministres nyonso tu ya nini ya mboka na biso te ke aza munene mulai kolekaba ninga na ye mususu te non batali nde qualité ya musala na ye batali ndenge a valoriser ministère wana batali ndenge ba fonctionnaire bazali kozwa boye lelo ba mati boye ce sont de biloko biso tozolinga na mboka na biso sika awa na EPST ndenge osali kosalema ba bêtise wana ça veut dire mokambi ya ministère wana ta mususu asali ko travailler malamu te yango nde ta mususu au moins basali o basali bango ba humiliation wana moi je pense que soit ba travailler comme malamu même quand les fonctionnaires wana balinga balela pona bango ke non boti ke la biso ye a travailler malamu toza kozwa boye mais grâce à ye to komi boye vous comprenez lokola ba travailler malamu te c'est pour cela nde au moni pe même ba anja ba fonctionnaire na kuna na nini ba travailler sur ya EPST ba lapider bango kuna mabanga el beta mi wana niveau Robert a chargé communication na ye c'est pas oui c'est pour cela yango zomona ceux qui ozana ba proche collaborateur na yo et sengeli pas boyaka na ba ko flatter bat ya ko bimisa toujours que non bande ko na biso kuna bango nde baza mabe biso nde koto nde toza malamu ozo comprendre yango nde to senga ba nouveau ministre entrant ya tout oyo et sengeli pe koyo kaka ozo comprendre et sengeli pe koyo kaka to boyi na biso te parce que lelo na mboka na biso so mutu aza maele au mona ka bato ba bi jo wana so akomi place wana ako étouffer biso babandi ko finalier bakende pas chef na bango te au moni yekutuku yekuna abando finga yo mais contrairement avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ozolanda les chefs de l'État que vous voyez là nazo mona belé bako travailler mais nanu bakota toujours kaka na vision na été les chefs de l'État za mutu moko ya mutema munene est-ce que toi tu penses que non chef de l'État soit za na biloko na mutema mabe yo kasi ke balingi bazwa notre jeune la ministre de la justice mais c'est Constant Mutamba alinga zo été parce que tant oui vous comprenez ce que babilo kwana chef de l'État tali que non pour azana kati ya opposition na kocha yete non c'est que bazuye tant sous azo sanini azo mériter azala wana vous likambu ya Congo lelo ezande likambu ya compétence les problèmes autres ça ce qu'on a na mboka na biso au moni oza ministre okomi wana ba okomozwa mwana na yo akoma conseiller na yo mwana na yo a conseiller nini vous comprendre c'est ça nde ozomona ba biloko aboye nde ezokomisa bango
na ba niveau ya boye. Vous comprenez? Et là quoi salemi oyo lelo mwana mboka nga na yebiso ke non ete ya ba oyo pe bakoyaka pe ba ministre. Même au pe ba côté parce que esalemi pe na misu na bango. Ete ya pe bango. Ça veut dire so bo travailler malamu te na ministère wana boyeba ke ka bato bino bokoya po bosalela wana ka bato wana nde ba osani bakobalukila bino. Il faut être sage, il faut osala mayele travailler pour l'avancement ya mboka na biso ekende liboso. Et non pas au travail pour na libumu na yo e ya munene bato mosusu babanda konyonga kana komona yo eza malamu te. Conséquence na yango nde yango yo. Ba bureau na nyo surtout ba beti ba misusu biboto. Ba misusu bazoki. Ye moko tout le monde sazaza. Ozamona makambo wana. Donc ce n'est pas bien. Yango tozo conseiller bayo ba koti en fonction mukolo lelo na ba ope ba continuer ko sala parce que lelo ti samedi ezaka na ba série ya ba remise et reprise et départ et d'autres. Vous comprenez? Été pe ba misusu wana de façon que bosalela mboka. Bosa pe na bolingo ya mboka na bolingo ya ba congolais. Merci beaucoup. Petit béton de l'EPS, croyez-vous que Oyo Tigani na kati ba ministère, bazala qui déjà na kati ministère, ba travail qui déjà comme papa Jean-Pierre Liao que je salue déjà, peut ba félicitation naie. Est-ce que croyez-vous que ba tout le coup là ba Jean-Pierre Liao, ba Patrick Mouyaya, ba Kibasa Malim, ba on va mériter pensa cause la à reprise, je veux dire cause la sous même fonction, même fonction, même ministère jusque là. Si est-ce qu'il va mériter en haut? Parce qu'ils ont déjà été là-bas avant que, je vais dire, le premier mandat, deuxième mandat, ils ont continué sur le ministère. Donc, ils vont mériter, ils vont gagner confiance des chefs de l'État, ils vont par rapport à l'arme et à fonctionnaire de ça, on a jusque là. Aussi longtemps que Kibasa, tout le monde qui n'a problème à ramener des alaki. Bakongomani ba lelaki ya kosakanate. Est-ce que Tori Kolobani que deuxième édition ya deuxième version ya ram ezoya déjà par rapport au ministère peut-être to Koloba bongo? Non, moi je pense que ce natanga combo ya Jean-Pierre Liao c'est parce que ezaka moi exemple kaka. Vous comprenez? Moi je pense que surtout bandi kolandela. Ba ministre mususu moko na moko. Yo mo comprendre que non. Si il y a mérité à la reconduire à travers Moussala Naï. Vous comprenez? Surtout qu'il peut na ministère net il y a finance. Vous comprenez? Et à mon amboka Nicolas Kazadi. Oui, à travailler na épée malam. Vous comprenez? Parce que toute œuvre humaine sera parfaite. Vous comprenez mon amboka? À ça la paix malam de l'autre côté peut mabe pe yeko salema. Même mabe on a salemi kuna na ngambo ya ministère na ye ba dénoncer yango. Na minute pe ba dossier na bango pe ba kolendela yango na niveau ya justice. C'est à la justice ya ko yebisa biso noir sur blanc que non ya solo est-ce que ayiba to ayiba te. Vous comprenez maman na ngai. Ça veut dire soto to pe na ministère ya communication, porte-parole ya nini ya gouvernement. Moi na mboka Patrick Mouyaya. Ça veut dire ezape na ba réforme pe mingi oya sali pe na ba secteur oya yewana kuna. Vous comprenez? Ça veut dire tolobi kaka te que non on y surtout bango ba reconduire na ba sala 100%. Non, 100% à la raté. Surtout bi que 100% de tokosi. Vous comprenez? Ni à moins quand même soit za baza reconduire tout oyo ba sala pe mingi koleka o ba sala kinini ba sala ki. C'est ça notre souhait. Pour bisoni surtout pour ça biso ça que non boka na biso ça nini et kende liposo. C'est ça notre souhait. Merci beaucoup. Notre projet Oyo, Premier ministre Judith Tsuluka a présenté qui mokolo ya investiture na ye. Projet ni vraiment prioritaire pour la population congolaise selon yo. Moi je pense que priorité à Liboso, maman j'ai dit hier moi à Lobaki déjà priorité à Liboso tout d'abord ça n'a quoi mettre insécurité à l'est de la RDC. C'est les mêmes priorités même il y a président de la République. Mettre fin à l'insécurité à l'est de la RDC. Maman, on a besoin que quelle que soit la priorité na bangwana ya on est comme ça la tête non de l'autre côté mais ça les matin. Non, mais ça les continuer toujours à kosalem. Zolanda. Mais il y a liboso to koloba concernant makambo ya insécurité na RDC zanine. Pourquoi pe balingi pe basa campagne pe na makambo na pona ko mettre fin na dossier wana. Maman nangana oyebisa o ba militaire o baza au front, c'est chaque jour, à chaque heure, à chaque minute o ba ko beta masas. Masas o ba ko beta wana, c'est de l'argent.
eza mbongo ebimaka wana moto ope asimbi munduki wana avant simba yango na ba munition wana so bopese mbongo te moyen azwa courage ya kubunda ezate ça veut dire il faut kopesa mbongo il faut kopesa prime de risque na ye il faut kopesa salaire na ye il faut kopesa ye mois ration na ye vous comprenez c'est de l'argent alors soit toi à la que toza na guerre ya est ya RDC te mbele mboka na biso essayer se développer pe na ba makambo ebele mususu parce que c'est chaque jour et chaque heure, aux hommes, on a des munitions. Les munitions, c'est de l'argent. Ba mandouki, ba char de combat, ba avion de chasse, ba Sukhoi 25, ba drone, c'est de l'argent. Ba botine, ba tenue militaire, c'est de l'argent. Alors, c'est de l'argent. Est-ce que munitions, ça coûte combien? Parce que calculer, multiplier fois autant oyo et bêta mankuna. Bachar de combat, ça coûte combien? Vous comprenez? Ça veut dire chef de l'État dans le gouvernement naï, baza déterminé de façon que kimia ezonga na est ya RDC. Parce que nous on a eu un mouvement de raisonnement tellement c'est parce que aux ana bien. Soit que l'ito et ça la kayo passe, ata le colo et ça la passe. Mais les toyinga tous au courage à côté les mains pour tourner émission na sika. Merci beaucoup, Petit Béton de l'UDPS. Il y a un message il y a une émission l'Amérique aux Américains et l'Europe aux Européens. C'est ce qu'on peut retenir du message du chef de l'État, du chef coutumier congolais lancé à l'ambassadeur américain. À cet effet, il lui donnait un ultimatum de 2 semaines pour mettre fin à la guerre à l'est de la RDC. Alors, faute de quoi? Par rapport au message, faute de quoi le chef coutumier a commencé à niveau européen ça 2 semaines dans l'Amérique. Maman Langai, bateau bako bongo le sambo canabiso ezabiso moko ba congolais. Vous comprenez? Tu comprends de l'eau comme encore na SRDC, c'est le son des Américains. Oh ba ko tungisa biso butu moi. Oh ba zolinga avancement ya mboka na biso te. Atangi malamwana les Américains et les Européens. Laissez les Américains Amérique na ba Américains. Laissez l'Europe aux Européens. Bati kapé biso ba Africain, Afrique na ba Africain. Botika biso pe Congo na ba Congolais. Pourquoi balingi kaka ba même mise na bango na mboka na biso? Ya on a biso que même le chef de l'État bitumbo ya ko bunda na yango lelo, ako bunda contre Rwanda te mais azo bunda na ba pays puissant ya monde. Vous comprenez? Donc ce n'est pas blague maman nangai. Kala mingi tawa omoni ba utuko beta coup d'état. Na kati ya batwana omoni bana bazaki na kati les Américains. Parce que yoko yebisanga te ndeni ni keno bakumu ya mboka na biso so ba sa déclaration où est le problème? Baza na raison. Eza mabele na biso. Et pour ni kaka ba américain ba ko s'ingérer kana ba makamna na biso. Lelo zo mona so frère de ça fongoli ka fait na SRDC bango na baye wono bokene na négociation. Or chez eux là-bas ceux qui ont moni kaka boye ba imposer ka batwana. Mais pour na biso ba monete biso ka banta ba banyama mo boye lorsqu'on tue bakangi minoko na bango moya baloba eloko ezate. Mais fort de ce bango afongoli fait a beti kuna na niveau ya Rwanda bakoya mbango no bovana na mesa bon négocier. Non, même le chef de l'État salobaki makamu ya négociation concernant makamu ya SRDC mamwana isili. Touroyo seule solution na makamu ya ko pacifier SRDC tozoke nika na bango na zela ya manduki wana kaka. Yango pende ko sala ke non guerre ekota guerre esila na RDC. Et so moi pe guerre wana esili développement. Il y a RDC, il y a Mboka, même il y a Afrique Mobimba. Et les jours à venir au Bandesu koyo quand même Amérique wanate ni Europe wanate. Vous comprenez? Parce que ba richesse naturelle na biso tozana yango na Afrika wa yango ne ba ko ya koyiba. Bako kene nango kuna na niveau ya nini? Ya Europe bako sala surtout bako sala wana. Ceux qui ba mboka na bango za développer, c'est à cause ya sang ya ba africain, c'est à cause ya sang ya ba congolais.
C'est pour cela les chefs de l'État na ba kumu ya mboka na biso tout oza déterminé na ba congomais nyonso tout oza déterminé pour na mettre fin na situation ya guerre ya est ya RDC. Merci beaucoup to comme na suka émission na biso, mais avant tout to moni vidéo Tony Mwaba, le ministre sortant, humilié lors de la remise et reprise. Alors Moto les alliés, quel avenir pour notre union sacrée, parce que Tony Mwaba va faire partir de l'union sacrée de la nation. Oui, moi je pense que l'avenir, il y a union sacrée, et sa vision, il y a Yemoko, président de la République. Porte à l'union sacrée, ils ont grandement ouverte. Mais apparemment, par rapport à l'art, c'est un grand leader, tu peux te bien en la politique, un grand rôle, une décision, et quitter le parti, quitter la coalition. Par rapport à Makambaboyo, tout le monde a un terrain. Non, quant à lui, moi je pense que Azaïuli, dans la liste, il y a IDPS. Je ne pense pas quoi que non. On les a vu sauter, on les a il y a poste, il y a tâche, il y a responsabilité. Et les fonctionnaires, les travailleurs, les travailleurs, j'ai bien que non, mon toit c'est pour vous dire que même porte, il y a union sacrée, ils ont toujours ouvert pour nous montrer surtout. Au Kogu, quant à toi maintenant, donc pour la biso et sauté. Et Talika Yomoko, c'est l'un au côté là qui sort au Bimapé. Quant à toi, exemple, Mouké Lokola Mboka, président Nangaya tout puissant Mazembe Moïse Katoum, à ça qui peut na union sacrée. Bah force qui était non, mais c'est Yokotara na union sacrée. Non. Abimi peut échanger na kata. Quant à lui, maman Nangaye, depuis Abima na union sacrée, ni échanger na union sacrée. Écoute, toi, sous ma casse, koleka, n'engue écoute yamoko zaki na kata ya. Il y a une union sacrée. Vous avez vu? Les ministères vont accompagner l'autorité. C'est comme ça avec les Quinois. Voilà. Donc c'est un peu ça l'ambiance qui tourne autour de nous. Oui, vous avez toujours accompagner. C'est comme ça. C'est ça que les Congolais. Donc c'est ça même la démocratie, maman Nangaï. Merci beaucoup Joël Tadé, un journaliste comme moi en tout cas. Courage que la vie continue. Et puis au chef Tony Mwaba, merci pour la carrière nayo, ça qui m'a l'amour. Donc moi tu as mes coups de main, donc tu as mes coups de chapeau, je vais dire donc gros congratulations. Donc des félicitations à tous ceux qui ont travaillé durant le cursus donc meilleur courage en tout cas petit béton, l'émission a pris fin. Un mot pour l'émission, puis moi deux personnes parce que c'est une émission politique. Ok, nous continuons toujours, il y a qu'à espérer que Mboka na biso zaba makambo ebele, mais c'est toujours ka bande kolanga ba kongomani que non to continuer toujours ka couper sa chance na balo ba ko sala la biso mukolo na lelo. Et j'ai l'impression que dans l'avenir Mboka na biso pe eko changer. Sans plus tarder, au PCP mon Mboka, monsieur le directeur Trésor Mamba Kala la Kaisha, félicitations à nous, nouveau grade et nous allons aussi bienvenue dans Mboka na biso na RDC, monsieur José Kabouya wapi à Tuzanaye awa ayepe na Mboka ya bakoko na ye. Donc merci mingi. Surtout, Mboka na biso pe il est temps et qu'on se développer. Merci beaucoup pena o nyoso ba epona koza ba poste na kati ya ba ministère. En tout cas, na suka émission na biso merci. Pe félicitations na mwana Mboka Trésor Mwamba pona nouveau grade pe ba promotion belé ba bi c'est que Nzamba zali c'est que Dieu la justice de Dieu il y en a toujours. Trésor Mwamba le directeur, mes respects, de gros congratulations à vous et à tous ceux qui nous suivent
partout dans le monde. Là, je vois depuis London, depuis la France, depuis la RDC, depuis Ituri, dans la province Kuna, dans Lubumbashi, donc je vous salue de loin. Donc, comme la émission est biso c'est c'est plaque l'émission peut merci na mwana mboka rabilema azala ki bona sima ya caméra pe na mwana mboka kapa yose azala ka tout moment pour commenter émission so et bima kitoko na babilili ndenge bino bozaka toujours porter Rolanda biso les portes le monde entier et merci à la grande famille Batolo depuis quelque part je vais réfléchir Batolo balobi les designers kanga makamba sécurité babi les designers bo la tramakasi réfléchir Batolo depuis la commune de Limité sans oublier Moutomoko bien Moutomoko Kitoko Platini Swame et la grande équipe Yatindika Tindika Télévision. Je vous aime et je vous salue. Il y a trop en tout cas les lots ceux qui commentez, aimez, partagez cette émission car vous ne serez jamais déçus. Au revoir.